na bino bonso fidèle internaute ya Congo Suisse Télévision. Nayebi que boza ebele na bandako na bino partout ba oyo bolandaka biso na émission na bino elengi ya Congo. En tout cas ngai Mariana Tabu nazali na esengo mingi ya ko présenter bino émission na bino oyo bolingaka mingi kaka na recherche kaka ndenge na lobaka to lukaka to salaka ba recherche pona ko solola na bino bay oyo bolandaka biso bay oyo bolingaka biso partout dans le monde na chaîne kaka moko Congo Suisse Télévision. En tout cas lelo nazali na un grand pharmacien oyo akobetela biso en tout cas masolo ya bakisi oyo esalamaka na pharmacie na ye. Mais avant na présenter invité na ngai ya lelo, j'ai dit merci beaucoup à Eric le monstre, le réalisateur. J'ai dit merci beaucoup à mon boss John Simao, on dirait que ya Suisse. Alors abonnez-vous massivement na Congo Suisse Télévision, hein, botika la kaka pona linga bino mingi nazara nesengo mingi en tout cas tango na kuta la kana bino. Alors sans plus tarder na koyamba invité na ngai ya pourquoi elle est là. Bonjour docteur. Pharmacien Moubouala. Ah d'accord. Merci mingi. Bonjour aussi. Nazali agréablement surpris pendant au moins que parmi la jeunesse vous allez s'intéresser à la recherche scientifique. Et j'espère que ça va faire des émules pour que les scientifiques vont s'intéresser de plus en plus à la potentialité. Il y a mingi. Mais peut-être biso to servir d'exemple, de modèle pour les plus jeunes que biso. Ça la mieux que biso. Voilà, en tout cas, il faut comprendre que c'est un grand pharmacien. Oya sa rabakisi mingi ya ba maladi mingi o tokolobela lelo. Alors papa Moubia la jale nalinga kina tuna yo nanu. Eloko nini en tout cas esepelisa yo lelo okoma un grand pharmacien neti oyo zali lelo. Eloko nini esalaka yo inspira ka yo lelo po ete osala bakisi pona kosunga bandeko na biso ba congolais ba o bazana ba problème. Merci. Nabandi ezali vocation à mutu ya destiné à mutu. C'est-à-dire que ngai na son atali par atavisme na bakoko na ngai babanaki déjà koteka bakisi ya bakoko. Alors ngai ta on a que na zoki chance à okendo yeko na poto. Bon, il s'est fait que na sali pharmacie et puis comme nazaki pêche na chance ya kosala ba stage na office. Stage dans officinal na hôpital universitaire na bandaki pe ko fabriquer bakisi en grand et après ba étude nanga na sali ba visite na ba laboratoire lokola ba Sandoz na Suisse na Bâle na Suisse na ba Merck Darmstadt na Allemagne na boy ba misusu zaki na Bruxelles na biso pe na mboka na biso to ko banda muke puisse na monaki bango pe bandeka na ba building na ba pareil vraiment ultra modernité ba bandeki na biloko assez. Alors ngape na lobaki ngape fona mekasiko ko sala petitement ti un jour na ko financement pour na ko sala pendant industrie pharmaceutique ti na suka na ba injectable. Voilà, en tout cas, merci Papa José. Je comprends que c'est un grand pharmacien pour être attendu la classe et belé na Bruxelles, en Allemagne, partout ici oyo attendu le biso comme en tout cas na Liège pe. Donc c'est vraiment bien parce que les lopé tozo mona hein Papa José, ba pharmacien belé bazo bimo bazo sela biso ba kisi ya bokoko. Mingi batangi yangote, mingi aye na eka na mboka moko boye, na village moko la kisi fleur moko boye traitera maladie, kingani ya bibonga pe na koma pharmacien pona bando sala bakisi. Inconvénient nini eyaka pona ba o vraiment batangi musala wana te azo sala bakisi pona kopesa batu tout ça ezo me ba maladie ezo bakisa ba maladie na banzoto ya batu. Inconvénient nini en tout cas Papa José komaka na ba o basara bakisi o batangi te. Bon, eloko liboso question na likambo yo le bien est très 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 important. Pharmacien yebi effet second. Ayebi toxicologie, ayebi pharmacologie ya babiloko azosalela kisi. Mais boy batangi te bayebi yango te. Alors moi bayeba par exemple na dose nini bako tia pona ba atteindre effet thérapeutique bango bayebi yango te. Mais tandis que biso bakoloba na biso bo moni tel nzete par exemple eza na ba tel principe actif.
yo soko olingi ozwa tel élément okosala extraction na tel milieu bien na otia ba pH boye ou bien okosala yango à chaud ou bien okozwa solvant babiloko wana nyonso biso balakisi biso yango na classe yango wana il est vraiment grand temps tozali contre batradi praticien te boye bayebi mais il faut baluka batravailler de commun accord avec boye bayebi codex boye bayebi toxicologie bayebi pharmacologie mpona koevite basurvenu ya bamaladi mosusu na bakisi oyo tozosala biso tozali sur na babiloko na biso yango wana omoni pharmacien nyonso avant sala par exemple aza inscrit na tableau de l'ordre des pharmaciens aza na banumero na ye na l'état gouvernement ministère bayebi que tel pharmacien asalaka eloko tel tanga boye bayebi cursus na ye puis danger ezali te donc biso tolingi même ata na bato bayeba nzete au lieu basalaka yango bango moko baluka kotravailler de commun ensemble avec bapharmacien mpona koevite baaccident mosusu ekosala. Merci en tout cas papa José, fidèle internaute boyo qui ndenge expliqué ba inconvénient eza ebele pona ba tradi praticien ou ba tangeli yango classe te mais bazo sala ba kisi pona kopesa bandeko na biso ba congolais bino ba o bozala na biso partout dans le monde avant komela kisi il faut s'assurer que esika nazo kende est-ce que aza muto atangi ba classe est-ce que aza muto aza na mikanda ya l'état c'est très important pona banzoto na biso papa José yebisa biso en tout cas maladie nini oyo traitaka kati na centre na yo spécialité na yo eza nini ba maladie nini o traitaka vraiment na centre KM. Bon na laboratoire na biso to salaka to traitaka te to sala ba kisi pona ko soigner ba maladie mais toza ba médecin te pona ko traiter donc to sala ba kisi pona ko sala ko tiango na disposition ya ba médecin. Alors na question tuninga nazana ba biloko mwa mingi nazana plus de 20 spécialités kaya ndako na biso moko mais petite pona kokoloba bakisi oyo ezosunga bato mingi eza kisi tozosala par exemple pona kosala d'épuration interne parce que omoni biso bato corps humain yali tosala métabolisme wana yali nini anabolisme na catabolisme donc yango wana donc biloko toza kozwa kolia nyonso ezalaka bien mpona corps humain te yango omonaka tosubaka toeliminaka batoxine tokendeka na toilette mpona koelimine batoxine mosusu. Alors mais babiloko oyo bisalaka biotransformation par exemple bafiltre toza nango a commencer par le filtre pulmonaire bapoumon soki bapoumon eza bien te opema bien te. Or la vie c'est la respiration, la capacité respiratoire biso tobongisaka filtre wana tobongisaka filtre mosusu nini filtre hépatique. Or foie eza eloko moko très important bapoison mingi ya liboso ekangamaka ezalaka na foie donc biso tosalaka kisi oyo ya koagir exactement pour les initiés bayebi ke baespace de 10 totravaillaka nango na foie mpona kosukola foie ezonga malamu totravaillaka sur le parenchyme ya pancréas donc mpona kosala mwa régulation mpona badiabétique. D'ailleurs spécialité wana na koloba yango ezali ben élixir tosali yango à base ya baplante na biso awa donc toza la dépendance ya libanda kaka mpona koconserver et puis mpona koédulcorer mpona kopisali kokomisa yango kolongola bololo wana eza bastuce na biso ya pharmacie. Alors eloko monene eza na plante oyo na kisi oyo d'épuration rénale eza kosukola oyebi rein ezali organe clé. Alors oyo eza koyede bato mingi mpona cas ya insuffisance rénale et puis mpona badiabétique nalobi te ke ezosisa diabète mais comme l'organe principal ya régulation ya taux ya sucre ezali pancréas eza koagir na niveau ya pancréas mais banzete ezali ya awa donc eloko biso tozodemande na baautorité bapesa biso bapossibilité bafacilité oyo tokosala mpe bakisi eko kosunga kaka bacongolais te de par le monde entier ekoapportele biso nini badevise ekoapportele biso nini valeur ajoutée donc babiloko moko eza très important oyo congo tokotia mpe na disposition ya baninga mosusu bakisi mosusu tosalaka nini yali mpona awa ntango nayaki namoni bazosufri to na bahémoroïde tosalikisa bahémoroïde mais
baprincipaux na principe actif nango ezali ya biso. Évidemment tosangisi na mindele mpona baastuce pharmaceutique, mais la majeure partie ya nani ezali bakisi na biso. Bana na biso baza na baanémie boyebi bana na biso mingi, même anémie falciforme oyo babengaka anémie SS tolobi te ke tosisa, mais lobi soki bapesi biso bapossibilité tozali capable ya koinhibe ya kofreine formation ya fossilaire ya baglobule rouge de telle manière que bana bazaka su na bacrise wana te. tosala yango a partir ya baplante na biso awa na baextrait toto ya makila tosala bakisi ya kosukosu mpo na nini na bana bino parenchyme pulmonaire. Filtre pulmonaire eza filtre moko il faut toujours ezala en bon état mpo na nini oxygénation yango moto epesaka makasi na makila makasi na nzoto. tosala bakisi nini toza na malaria tokosala bakisi mpona koboma bangungi, donc bainsecte parasitaire oyo nyonso bazalaka na ndako tobomaka bango a partir ya nini baplante médicinale toza nango. So na lobilo memaka déjà avec le tabac tokobenda badérivé mosusu eza insecticide okondima te mais ezali. Donc toza na moins na kati ya Congo toza na plus de plante médicinale oyo tokosala bainsecticide oyo babengaka bio eke soki lobi possibilité ali toko exporter yango mpe na libanda comme sikoyo na monde entier tokomi nini culture bio mode bio et biso toza na plante médicinale mais nde tozangi bamoyen mpona kosala yango tozangi bamoyen financier mpona kosala yango à grande échelle. eloko tozodemande bapesa biso ya possibilité pour l'industrialisation de nos activités et puis formation toforme bato oyo tokoki kolakisa bango culture ya plante médicinale na extraction utilisation ya plante médicinale. Imaginez-vous soki biso banabuta baextrait ya baextrait toto ya baalcaloïde ya rolfia ou bien ya vinca pervenche ya Madagascar tokobena babiloko wana tobandi oteka na libanda ce sera un plus. Donc eloko tozolinga yango wana biso basi na biso mosusu tozali awa baza na batashe na babilongo mponi utilisation abusive ya baéclaircissant à base ya bacorticotrope na babiloko mosusu, mais biso tozolongola yango facilement. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné le nécessaire mpona kosala baélément bamédicament kératoplastique et kératolytique. Donc tosala yango bapota impossible biso tozoka yango baprincipe actif nini bino boyebika madécasol par exemple na babiloko mosusu, mais oyo biso oza nango na mboka oyo ya bakoko na biso biso tozomettre yango en valeur et oza koede bato mini na baka babrûlure na baka même maturation ya bapanaris oboma yango en 24 heures. Or eza staphylocoque doré. Donc eza eloko babiloko mingi toza nango awa tozodemande aide. Basoins hygiénique gynécologique ya basi toza kosala baproblème mpona sinusite toza kosala baproblème ya mpona barhumatisme na bagoutte. nazali awa bato mingi bandeko na biso oyo bana bakisangani baza na est na mboka bayebi baactivité na biso awa bamikonzi mosusu tolobi même na rang ya armée na biso na même ya police bamikonzi na bango bayebi babiloko na biso. Donc biso tozodemande gouvernement ndenge soki gouvernement ebimi bakende mosika te batala nanu bana mboka toyebi baréalité ya mboka mpona koapporter petitement aussi solution. Biso toza mpe na mwa brique na biso ya kipharmacie na biso biso nalobi boye naza nga moko te naza kaka pharmacie nga moko te tozali ebele, mais eloko tozolinga boye mwana deja basi ya bandi bapesa biso na mboko mpona bo baleki oyo bazoya na nsima tokoservir bango de modèle et puis tokobongisa makambo ya carence ya médicament tosala bamédicament pas trop cher mpona population na biso oyo eza bamédicament moko cible parce que biso toyebi maladi oyo eza na mboka na biso. Voilà.
Voilà, merci beaucoup en tout cas le grand pharmacien Papa José. Expliquez biso bakisi nini bosalaka na laboratoire na bino pona ko sunga bandeko na biso ba docteur oyo baswanyaka ba maladie ebele ebele. Mais est-ce que na bakisi oyo nyonso to moni awa Eric le monstre zwana no bakisi la kisa biso kisi moko utilité nango eza nini? Pona oyo baba oyo bazolanda biso o expliquer biso mais ba mona pe na misu kisi moko na utilité na. Bon, awa ndenge na lobana bino mpona kodepile corps puisque corps soki eza basukolia omoni soki ovoya na motuka oke na motuka na entretien après motuka esaka nini ezongi lokola sika oyo mpona konormalize mpenza koremettre corps en bon état. Pence élixir de Benoît tozosukola baorgane nyonso clé oyo salaka lelo oyo moi j'ai 75 ans mais je ne sens pas parce que namelaka kisi na ngai eza koyedengaka malamu. Alors kisi oyo toza nango awa eza hémorroïde toza kotekama comme des petits pains na satisfaction na biso tozomona bato baza kosomba yango bakantité moko baza kotina na bamboka mosulu kaka na batogo na bagabon même na Brazzaville en face même na Angola mpe eza kokende ezali kisi tosali awa na mbo awa esika oyo ofandi oyo ya makila oyo eza baextrait toto ya sang na herbe oyo babenga herbe de Jéhovah justice ya sekunda toutilisaka yango à une très bonne proportion si bien que hématopoïèse c'est-à-dire fabrication rapide ya baglobules rouges même na baka ya baanémie na basi par exemple bauto bota par césarienne perte de makila bana oyo baza na baanémie ya biermère c'est-à-dire macrocytaire ben baza kotrouver solution na yango etikali kato ajouter fagara mpona koinhibe maintenant totia drogue moko biso be yango une drogue vaso-érythroactive mpona to garder sphéricité ya molécule wana ya makila et je crois que c'est formidable mpona bana mboka oyo banzete na biso kakao ezosala eza koapporter un plus mpona batu mpona babronchite même asthmatiforme et puis babiloko tokuti kuna même ata par exemple bato baya na bamboka bo antibiotique eza te mwana babronchite wana tokoatake yango parce que substance ezali awa banoyo alpha et beta myrine ezalaki mis de côté par bamindeli ntango baye na baantibiotique na yango oyo substance oyo ekoprovoke comment dirais-je fluidification na expectoration makasi si bien que mwana na baélément mosusu ezali awa mwana taza na bapongi difficile akolala na ye malamu awa tozali na kisi oyo mpona kopulvériser mpona bangungi donc eza te moyen eza la toxicité eza la toxique par exemple mpona bana mike non bokuti yango na ndako même ata bokangi na bino porte eza na problème moko te nzete na biso awa na baélément mosusu eza kosala ke ezala baminteko ezala bampese ezala bangungi eza kobuma nga personnellement so nafanda na libanda napakoli yango na nzoto mais tozalaka so na kisi mosusu mpona kopakola mpe na nzoto me baprincipe actif ya lite alors tosalaka kisi mpona kokanga bapotapota nyonso ple ya sika ya chirurgie ple ya kozika ple toloba surinfecté ozobimisa batofina en 2 jours tokangisi provoqué arrêt ya bapu et puis potekangami alors en plus ya kisi oyo ndenge yali awa eyali maturative donc motu soki aza na panari oyebi panari bobe yango sikama donc yango otia yango lelo lobi sikama etoboki donc ezali plus maturative que ictiol au moins 10 fois mais biloko wapi ezali ya na mboko donc tozolela tozobwaka mongongo mpona bato bayoka ke bana mboka mpe bazali bazodemande kaka bapesa bango maboko oyo tosali yango mpona bakisi mpona baalgie ya baotite suppuré ou non suppuré wana oyo ebimisaka tofina
na moto azoyoka mpasi akomomona bavertige mosusu e arrangeaka vestibule kitoko epuis ekoboma ekorendre motu me nalobi te ke soki motu wana azali sourd non wana peut-être en travaillant avec les médecins on peut arriver éventuellement à faire quelque chose mais oyo déjà ezopesa basatisfaction makasi mpona baka ya baaffection ya matoi awa bamama na biso na bakoko na biso baza na mboka o bobe yango agarmatis rhumatisme bopakoli motu na nzoto aza même na bagoutte bacomprimé eyali puise awa pour le moment na stock esili bazokende refaire stock puise tosalisaka yango toza na bacomprimés te yango wana tozobelela na bamikonzi bopesa biso moyen tokamati comprimés totia awa tokomosala meme ata 18 000 comprimés même 20 000 comprimés heure mais boyebaka na poto basi bakomi na ba 500 000 comprimés heure biso tozodemande nana parce que toza na moyen te biso moko na avec cette aide là kokoma ekopesa biso possibilité ya s'équiper d'une manière moderne. Alors awa tosalaka mpona basoin gynécologique ya basi na biso tolingi te bamama na biso boyo ya kopesa biso vie bazaka na baproblème gynécologique alors que biso tokende koyekola mpona kobikisa bango ezala baproblème ezala bachampignon parce que bainfection gynécologique ya deux sortes bachampignon ou bien na bactérie alors nyonso wana tozokoinibe yango tozokojugule yango epuis tozobongisa trophisme ya paroi puisque paroi wana ezalaka très fin alors ezokaka noki e biso tosala protection ya biloko wana. Alors c'est en poudre. En poudre wana eza kotia kodilue yango na 1 litre d'eau une cuillerée à soupe odiluer na litre d'eau bouillir et tiédi pour extirper tout ce qu'il y a comme microbe. Alors outiliser yango même ata na basi na biso bauti kobota et oza koaider bango mpona koéviter bainfection nosocomiale biloko mosusu epesaka bapéritonite ya mabe mpona basi na biso so bauti kobota awa tozosala kisi mpona kokanga mpona miso mpona kotraite glaucome mpona kotraite glaucome ezali mapasi ya miso ezaka donc hyperpression en globe oculaire alors bato amonela yango mpasi mingi et puis na barougeur na banani tout ça ezalaka na problème trop oyo tojugulaka yango un peu de temps et puis mpona koteka yango totia yango bleu mpona bajeune fille mpe balingaka yango mpona miso na bango balingaka yango mingi alors awa tosali kisi basi oyo baza na batampon bapakoli bakisi mpona koma so ndenge nini nayebi te na profite na occasion bino opesinga mpona koyebisa ke toza na mélanine eza pigment na biso bato mwindo bapesi biso pigment wana ya mpona pamba te okanisa te ke poso mwindo eza mabe ntina na yango eyali parce ezoprotege biso na bamefe ya moi et puis c'est le pigment un peu qui supporte un peu tout okende na mwinda okende na moi okende na pi oza kosupporte donc tobebisa poso na biso te yango wana biso tosalaki mwa fabrication oyo mpona korebongisa korenormalize poso oyo ya bamama ebeba baparasite ya bana biso bapu basili bana epuse mwana soki azokola bon aza na baparasite babiloko mosusu aza kolia eleka bien te na nzoto parce que baparasite baza wana mpona koyiba alors biso tolongolaka biloko wana bapu ya tete na ya pubis et puis koévite banani bachose non baple te be yango nini baloto na bino bapellicule tosala yango ndenge wana oyo tosalaka mpona baaffection bucco-dentaire donc bakari même ata motu balongoli mino bapasi wana toblokaka yango même pas par anesthésique mais tosalaka mélange moko tobengaka baphénol camphre eza mélange moko ezalaka na propriété makasi mpona koboma banani epuis mpona kodenaturer
conductivité en air donc moyen moto ayoka su mpasi ya nani ezali te akomi na ye bien. Awa tosali mpona bamama na biso oyo baza na batashe epuis baza na baride donc baantiride na biso badérive ya collagène eza na kati na badérive ya basqualène tobongisaka po ya basi na biso basi bakomi mikolo na batashe na basusa ya elongi tozolongola yango. Awa tosala kisi oyo ezali mpona basuki bino olingaka basuki na bino ekoma lokola mindele me biso tosali kisi directement mpona kolembisa mpona kokolisa et mpona kosupprimer introduction ya parasite na moto. Donc ezali à la fois crème de beauté et puis crème moko prophylactique mpona bana na biso. Awa tosali kisi oyo sinus KM mpona kodécongestionner zolo okoki kosala na yo ndenge oyo olingi mais ça fait partie de nos meilleurs, ça fait partie c'est parmi nos meilleures fabrications. Bato baza kodemande mingi bahopitau minene baza kodemande yango. Alors Fanny ezali kisi mpona bino ba jeune fille mpona koentretenir mpona bino kisi na bandaki liboso yango oyo ozomona Fanny wana donc mwana ngai ya mwasi ya suka komo na ye Stéphanie yango nasali kisi na ye koma mpe lingaki kaka nasala bakisi mpona bango na bandaki na Fanny. Alors bandeko ne baleli yango nasalaki Caroline kulutu na bango ya liboso, Mélanie deuxième mwana na ngai ya mwasi na Fanny bana nga mosusu. Alors bakisi mito ezali awa te mais eza kuna tosalaka même mpona par exemple kosala détoxification na baka ya baempoisonnement mosusu tokoki koinhibe bapoison cumulatif mwa ebele tosala bakisi mpona adénome ya prostate tosala bacapsule ya moringa todose yango na 250 mg ya moringa e toconseilla tosala tozalaka na dose na biso et puis mais bamédecin bamisu bango badéterminaka quantité malade akoki koutilize mpona kotraite début ya adénome ya prostate. Alors tozala so na mosusu mpona baka mpenza ya baprostate wana bamédecin bazasala yango na bakosala bainstillation dans des milieux hospitaliers. Voilà, merci beaucoup en tout cas Papa José. Voilà, lentement et sûrement to comme koko manasuka émission na biso mais il faut na tuna pe question moko pona bande kona biso bazana poto basenga ki biso to tuna yo pe soko oza pe na ba osala rapé bakisi pona ba faiblesse sexuelle parce que eza bande ko mingi bazana kawana surtout na mikili ya poto pokuna pona komona ba plante mais des signal boé eza moi passi. Alors batuna kinga vraiment soko oza pe na bakisi pona ba faiblesse sexuelle pona ba o bazolanda biso oyebisa bango soki bakozwa ngo ndengeni tala bakisi nango tala yango oyo kene même atati ba Londres tina ba Canada même na ba États-Unis oyo nakoloba même na Gabon ici na Brazzaville n'en parlons pas na nani yango. Donc kisi oyo ezali to inclure anti-hémorroïdaire na ba stimulant sexuel mais ba stimulant wana to tiango to touchaka cœur te cœur c'est un système moko mususu to ko faciliter la circulation veineuse mais to touchaka muscle ya cœur te mais to ko stimuler le cerveau. Donc il y a un stimulant nerveux qui est ici mais yangwana to ko loba pour agir sexuellement sur la sexualité. Donc baisse la libido wana to sala mais bientôt yangwana to zoloba ba moyen ka mutezali puis le lelo so to koteli ba koko na biso na ba mboka boy ba nzete ba omba yebi to lobi ke biso to za ba na mboka to nito tia mayele ya ba koko na biso en valeur. Je crois que to zala na pléthore ya bakisi banzete ezebele ka ba moyen mutezanga mais moi mitu eli ba moyen soki ba moyen to sali musala et puis to relaxa bato to relaxa bandeko na biso et Congo ezaka toujours en avant. Voilà, en tout cas,
fidèle internaute, il faut comprendre que na Congo na biso bato mayele bazali batangi ba classe bazana mawa ya biso bandeko oyo nyonso babelaka ba maladi kili kili. En tout cas bino ba o bozana ba moyen bovani na bandako ezangelo ko sala bato ya ko aider neti ba papa José pour être ba former pe bano bazo ya sima pour yepe age pusani déjà il faut ko taper akende pe retraite à paiement. Alors il faut former pe bana ya mike mike ba o bazo ya sima ba o pe balingi makambo pharmacie à former bango pour être ba yeba pe ko sala ba kisi. Alors papa José to comme na suka émission moi message mukie na gouvernement na biso na bandeko balandaka biso bandeko mitema malamu partout dans le monde mon message mukie kaka pour te clôturer émission na biso. Message na goloba na bango baza ko kamba mboka na biso toza na idéal moko totombola lokumu ya mboka na biso. Donc ba concentrer force na bango liboso na bana ya mboka. Tolobi te baya batikela biso mbongo ebele bako kopesa biso d'une manière graduelle. Batala biso ndenge toza ko évoluer pour na de petitement ba augmenter ka échelle parce que biso toza ko travailler na échelle moko ya muke. Ba aider biso to augmenter échelle de production et puis to augmenter valeur en mboka na biso. Bakolo bateka ba Congolais baza wana mosana bango ka kubina. Ngayo na beta musique na yemba musique. Na yemba itana na classe mais ça m'a pas empêché de faire les études de pharmacie. Lorsque se yebani to beti musique mais tout ça qui na idéal tout ça qui na onini le passeport d'abord. Diplôme to bien au passeport. Parce que na diplôme on a aucun début pas nyoso ali. Beaucoup tout n'importe quelle question dans le domaine de la pharmacie. Na cause la même pour répondre pourquoi j'ai été formé pour. Alors tolingi va comprendre biso. Toza bato ya aucun rosala mulongo te. Ordre de pharmacien yebi biso, ministère de la santé a yebi biso. Ako sala ka bi songolo pakala yaka. Ozana projet il te faut combien? Ba payer biso mo to sali. Toza bana mboka. Toza travailler pour l'honneur et la fierté de notre pays. Voilà. Voilà en tout cas fidèle internaute tout comme na suka émission na biso mais pour na ko retrouver pharmacie KM ezali laboratoire KM kaka ndenge papa José Alobi ezali sur l'avenue Luozi na coin juste ya Éthiopie ou eza Éthiopie au bato ba bien webele na commune ya Kasavubu voilà Luozi numéro 15 ce que yewana okuta laboratoire KM papa José le pharmacien azawana en tout cas pona ba ope bazana poto ko benga na numéro ya boss na biso topo ko benga na numéro oyo papa na ebité papa José soko pesa numéro pona ba o bazolanda biso voilà okobenga na plus 243 99 11 52 867 ou bien obengi na plus 243 43 89 98 69 11 11 ce que bing na ba numéro wana okozwa papa José na ba enyoso ya pharmacie KM. En tout cas voilà tout comme na suka émission na biso donc ngai Mariana Zaki na sengo mingi ya ko présenter bino émission na bino elengi ya Congo avec Eric le monstre le grand réalisateur du moment karandenge na benga kae. Alors abonnez-vous massivement na Congo Suisse Télévision pour tout votre kala toujours scotché potala kaka makambo ya boye vraiment il faut ezala kaka na Congo Suisse Télévision. Donc merci beaucoup à mon boss John Simao, merci beaucoup à toi papa José ndengo ndimi koyamba biso lisusu na pharmacie na yo ya munene laboratoire oya munene zo sala bakisi ebele boye. Donc na sepela ki mingi pe koyamba merci beaucoup à prophète Olivier Kitwa, merci pasteur boss Mwakadi, maman Monique Chituka na linga bino mingi na bana na main de l'Éternel. Donc tokutani à la prochaine kaka na même heure na Congo Suisse Télévision. Alors nga Mariana Tabu na lobi bye bye.